Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, n'aloba toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner. Et que ça vraiment biso bien makasi. Mingi lelo toza le 11 août 2025. Alors, lundi lisusu, voilà. Babon début à semaine, babon début à semaine. Bandeko opé, botamaki lelo. Joyeux anniversaire, voilà. Beaucoup tana nto solo la, beaucoup tato solo la parce que makambo eza. Bon, normalement, netinga mama BBC sur dossier Oyo, tomoni déjà, bomoni titre nanga, bomoni photo ya miniature nanga. Là, bomoni tonton Jacona, mama Esther, bomoni pe Karine Mokonzi, la baronne, la maman de la Chine. Voilà. Tout le monde qui après sortie médiatique il y a maman Esther na papa na tonton Jaco sur relation na bango et tout mbutu eleka qui sur les réseaux sociaux bato ya kofinga bafingi bato ya ko minimiser bango bayaki ko minimiser bato ko loba mabe bon wana eza nango normal eza loi ya nature na relation ya bato. Oui, il y a les hauts et les bas. Oui, il y a eza pe na batu oyo bakozala pour bino, eza pe na ba oba ozala pour bino te, eza pe na bato ba kolinga bino na ba oba olinga bino te. Wana eza vraiment loi ya nature. Je ne pense pas que non muntu oyo ayebi loi ya nature na nyonso oyo akosala, na nyonso peut-être ako exposer liboso mokili, ako s'attendre te que non bato nyonso de ba osepela nango. OK. OK boy. Maman Esther basaya qui sorti médiatique na bango biso nyos tozaki surprise bon ezaki surprise te ezaki juste ka loko la baza pe ba personne publique tout ça là qui nini tout ça là qui yango ba analyse belé mbutu ezaki sur les réseaux sociaux. C'était le mois passé hein, si je ne me trompe pas, oui. Ezaki mois passé na ba début hein, je crois, oui. Alors tout le monde qui paie bateau basala qui ba intervention na ndenge ya bien et tout tonton Jacona moi si na maman Esther ngala si que j'aime beaucoup asali nini ba mati pe na ba live mususu pona ko intervenir pona ko éclaircir tellement confusion ezala qui na communauté ndenge ya kana na ba histoire au maîtriser peut-être du solo mutute okoya nango sur les réseaux sociaux au bandi koloba. Alors et ça là qui peut que non tonton Jacona maman Esther ngala si la star du moment et ça nini ba intervenir na ba live ba mataki na ba live abatupe et tout et bango moko pe ça qui ba live et voilà. Alors après na ba moment wana ezaki moment oyo Karine Mokonzi la baronne la maman de la Chine abanayi pe au préparer anniversaire à moi nanae, elle était trop prise pardon et surtout na concert j'ai sûrement na concert pe ya fait rigolo là ba na préparer pe concert azaki prenza trop prise pe pour na nini oyo promotion et tout et après peut-être lorsque akoma qui down, c'est-à-dire lorsqu'Akoma qui peut être posé, voilà, à ça les sorties médiatiques. Na sortie médiatique nae, Abima qui ponakoya, elle avait attaqué tonton Jaco, na maman Esther Ngalasi et tout. Na live fois na moi personnellement maman BBCP Nazalaki et malgré que non a se manifesta qui était tellement nazaki busy, mais na chekaka live na Zolanda na musika et voilà. Na moi qui na ba commentaire il y a eu des gens oh bah non Karine pourquoi okyo lo babongo et tout. Ngakutu na zwaka kutu live ya mama Esther Ngalasi basalaka na papa na tonton Jaco pardon parce que na kati ya voiture si je ne me trompe pas, oui.
et mama Esther aloba ekutu ke non nalinga kutu Karine ndenge alobaka et tout na sepelaka na Karine et tout mais lorsque Karine a ça qui sorti médiatique na peut-être pona obamba mama Esther mabanga bato ebele pe basepelaki na ngote balobi ah comment est-ce que Karine osala boye biso tomonaki mama Esther a ça qui sorti médiatique na ye atangaki kutu alobaki ke non alingaka yo mais ça Karine na moment na ba commentaire elle faisait la sourde oreille ye il fallait bimisa nanu oyo azalaki nango na kati ya motema na ye maintenant sikoyo ngai problème na ngai eza nini na ye mpona kopesa bon eza émission eza analyse eza pe matière ekoti vu ke no Karine ayaki abambaki bango mabanga mais Dieu merci babongisi nde eloko esali mpe ke inonga mama BBC nasala sortie médiatique. Moi personnellement nangi nayebisa bato boye bomoni Karine Mokonzi ndenge aza wana c'est une femme na obenge femme et tout aza mwasi moko oyo bato ebele na ye comprendre ke no batika koyeba ete batika ko maîtriser ete sur les réseaux sociaux nga lorsque na bandaki kotala lorsque bandaki koattaquer bandaki kobamba penza mabangi pa mama Esther na tonton Jaco ba o bayebi Karine bomona ke no Karine azaki na ben na ye penza te ba o bayebi penza Karine ndenge fonctionnaka ba o penza bayebi Karine lokola biso musu toyebi Karine soko tali ata okoki ko revoir les sous émission wana okoki ko revoir peut-être ba vidéo wana omona ke no Karine elle n'était pas dans son assiette ou encore ezaki vraiment Karine oyo ayaka penza ko attaquer te abandaki koloba zoloba na munoko mais ebano bima na mutema na yete. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que, au moment où Karine Aza Moutoumouboui a maîtrisé les réseaux sociaux. Vous savez qu'on maîtrise les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, Karine, a que bimate mamo kwa bimi keno, o abo mamo to ninite, il faut ningisa Zahir. Il faut ningisa. Yango monaka, atatangwa bimaka sala ba sortie médiatique na mimi likolo ake na ngo ake papa lobi wo mona ye ona muto ango. La Chine kutu batu musu ba Karine oza kaka boy après okoti si biso na mbeba après yo ko bongisa na mutu wana yango ngana loba ke no bino nde botika koyeba ete bo aimer bo partager la Chine bo aimer bo partager famille libota ba bonjour na bino ba bonsoir ba shalom na bino on est ensemble quoi bozolanda alors Karine soki botali bo mona ke no azalaki na ben na ete ya tango ayaka aika pona ko ningisa Zahir bat bazo koma non Karine il faut pas faire ça maman Esther akuto asaki sortie médiatique alobaki alingaka yo et tout bo Karine akenda ngoka ndenge akendaka ya sikeza akite parce que c'est ça Karine ata bitumba ndenge nini ye ata nini soki pe likambo yele sur les réseaux sociaux ye fona no aningisa abalusa nanu likambo yango abalusi yango nanu après et voilà aujourd'hui hier na life na yeto ekomona Karine sortie médiatique ya Karine Mokonzi et tout mona ki après ye kobwaka mabanga wana on avait tous vu papa tonton Jaco na mama Esther na ngambu na ye ba vidéo tonton Jaco na omone pe sur ba commentaire ebele wana komi non je sais que non il y a quelqu'un derrière tout ça na ebi mutu aza na sima wana je sais pour tonton Jaco eza ke non mutu ndaki nani Karine et tout et voilà. Vous savez, moi j'aime bien la paix. Hein? Moi, c'est la mingi na kimia parce que bomoni la paix. Eze loko moko bandeko toye bato ebele ba yeba angote. Bato ebele ba comprendre Karine wana te. Karine akoya sur les réseaux sociaux à lobby et pa. Mais après wana yekuna obongisa na bato bozala te parce que ayebi grandeur, ayebi kimi ezanini, ayebi kopesa kimia kozana paix ezanini. Nazo sepela pe isusu na couple ya tonton Jaco na mama Esther. Pourquoi? Bao bazo la ki sa grandeur ya esprit na bango. Bao la ki sa grandeur ya esprit. Réalité o ezo le cas sur les réseaux sociaux pour na couple na bango. Il y a beaucoup de gens au bakondana qui, il y a beaucoup de gens bazo finga bango, mais la majorité bao sepela na bango et surtout Congolais zalaka mutu moko boye olingi mutu o sepela na mutu alataka kitoko alobaka kitoko aza bien mais o sepela na ye mais eloko oko bimisa boye eza kolakisa ke no olingaka ye te peut-être oki ota kofinga ye mais na fin fois motema na yo ozolinga mutu na ngambo wana Congolais photo bongisa
Et je sais que nos couple à maman Esther, na tonton Jaco, tosé belé to lingango, toko sate, tosé belé. Vous savez, le problème c'est quoi? Nous devons comprendre les couples. Tonton Jaco na ngambu na ye azwa ba kuba déception. Maman Esther n'en parlons même pas. Donc baza couple moko boye oyo, baza utile na minute oyo. Baza utile na minute oyo wapi na kati ya communauté. Kane ba lobi keno ba osala atelier ya koloba keno ya banda ko pesa ba conseil ya banda ko solola na bande ko basi mibali ko pesa ba conseil bato ba mitem peut-être ba perdre ba espoir et tout. C'est pour vous dire que no baza nie placé. Mutu o ki ozala te keno ozala bon conseiller ya koloba keno o tika ko yiba soki nano yiba te oyebi expérience ko yiba te. Mutu o ki oloba te keno tika kindumba et sinon ta keno oyebi expérience kindumba te. Oui, c'est facile. D'accord, batika kindumba, to ebi keno na kindumba, oki ozo maladie, na kindumba peut-être, ba oki ozo yo chance, na kindumba, peut-être oza limité parce que osala kindumba te. Mutu o peut-être aza mieux placé akoya ko pekisa ndeko mususu ko sala kindumba, eza oyo asala kindumba ayebi penza mozindo. La grande famille bo aimé bo partager. Yango zo mona netinga. Oh, tolobaka en anglais, I can't wait. Donc, nazo zela atelier na bango ba banda. Parce que je sais que no bako sunga ba couple belé, bako sunga ba to belé. Parce que tonton Jaco na kati na ye, azana histoire ya vie na ye. Oh, ye moko na ndambo, apesaka jour wana keno, ye pe amela ba chanvre, amela ba diamba et tout ba bidoko na nyos. Maman Esther pe memema. Bomona te keno baza bato moko boye keno nzambe kaka nde asangisi bango ya koloba keno lobi basa nini lobi bayeba koteya peut-être mokili bandeko naloba yango chaque fois naloba keno omoni pasteur oyo bibengi keno aza pasteur a délivraka yaya soki po koma na niveau ya keno okoma un pasteur keno nzambe atie grâce na kati na yo ya délivrance yaya il faut les kanamba na ba misère moko boye nzamba lekisa yo na ba misère moko ba lekiso na vallée de bakabo alekiso na ba moto moko boye oyo a formé yo pona lobby o sanini o délivrer bato yaya ministère à délivrance yaya soki omoni muto abimi alobi ke non nga na délivraka naza na grâce à délivrance oui landela ye est-ce que po koma na level wana nzamba akalingaki ye parce que oki okutana na ka moko boye mutu aza na pasi mutu aza na douleur na kati na ye mutu aza na azo traverser ba moment moko boye parce que dis-toi peut-être yo leka na ba moment wana te yo leka na pasi wana te yo leka na ba douleur wana te lorsque ko dinga ko délivrer ko koma na niveau ko délivrer mutu wana est-ce que ko compatir parce que pour na ko sala mutu délivrance il faut d'abord au compatir na no pasi yo yazo leka nango nga lina lobanini. Peut-être d'autres personnes vont comprendre ngate. Nga lina lobake no bomoni couple wana communauté topé sabango chance ya kolobake no ba continuer nani ba zala ensemble lobby vision na bango e ya kolobake no ba osa ba atelier pona ko sunga pona ko sala boy ezala bien pona communauté na biso. Balobi mon peuple périsse par manque de connaissance. Oui. Yaya mutu mususu oki ozala boy azosala kindumba. Na kindumba azosala ngo na ignorance moko boye o yango te ya mabe penda oki omemela ata na liwa. Parce que po balongole na ignorance wana, il faut peut-être mutu moko boye o pe asala kindumba o ayebi peut-être ba réalité mususu. Parce que eza na mwasi nyonso tute o asala basi nyonso tute o ba osala kindumba ba osala ngo na ba propre volonté na bango te. Eza mususu baza na ba raison o ba se retrouver na ba vie wana. Ce que dit toi peut-être lelo maman Esther nzambe ka ndinga azoteni azo simamite mana bango ya keno basunga communauté nini yango bino bozo mona ya mabe mais c'est le contraire na biso bato mokili façon to comprendra eloko lelo maman Esther ndinga zawana je ne sais pas nganza ba sa convaincre ngai na linga peut-être monika témoignage ya maman Esther ngai eza ya koloba keno. Donc moi je peux dire que non, c'est la grandeur de Dieu. Nzamba salaka. Nzambe alokota keloko ezanga tina pesa ngo tina. Mais biso bato mokili nde to comprendre ngo mabe, bato mususu ba maman Esther peut-être mabanga ya koloba que non, tu n'es pas digne d'être une servante de Dieu. Tu es sûr?
Bola qui s'habille sur banani au bazar digne à cause de la servante de Dieu ou encore serviteur de Dieu. Banani bazar digne. Et qu'est-ce qui vous prouve peut-être que non? Bah oh peut-être bah ça là ni vie à ma bé ni ndelo bazar ba serviteur de Dieu et prouver bino que non bango pesant de bazar appelé à cause de la serviteur de Dieu. Yaya bomoni makambo ya nzambe ezala na ba réalité moko boye il faut okota na ba mozindo pour comprendre. Nzambe alinga ko planter eloko moko ka place au bato peut-être bako nier place au bato bako donc nzambe oki osala eloko na volonté ya biso bato mokilité. Nzambe a réfléchisaka ndenge biso to réfléchisaka te parce que soki nzambe alobi asala na volonté na biso bato aza esu nzambe te. Nzambe asalaka le contraire ya level ya raisonnement ya mutu. Boyo kaka akeno eloko ezanga tina nde nzambe apesaka tina mais allez-y comprendre. Bino bo mona ngo keno eloko eza na tina te mais nzamba okota na penser na bino te ya koloba keno lokwa bino bolobi keno oyo eza eloko eza na tina eza na tina te ye pas à considérer ngo keno eloko eza na tina te non. Nzambe fola ki sa grandeur na ye na eloko bino bokanisi keno eza na tina te mais lobi eza na tina. C'est ça. Karina Bimi namoni na life wana lobi wana Maman Esther penza na papa na tonton Jaco vraiment basololi na sepelaki na intervention wana na sepelaki na okolo banini na ndenge bachaki na se et na monaki eloko moko ya magie parce que c'est ça Karine a mutu moko boye ko inaka ete po yo ko inae yo kotili felo ya koti lola. Je vous dis vrai. Botala ndenge sololi na maman Esther na tonton Jaco avec beaucoup de respect. Automatiquement boko juger ya koloba keno sur les réseaux sociaux ezalaka yete ezalaka mutu mususu. Réseaux sociaux oyo eza makambo ebele. Atane to omona maman Esther ndenge bazo ebimana na tonton Jaco. Eza réseaux sociaux pe ba osala boni mais libanda réseaux sociaux bazo bongama bazo na ba vie privée na bango na kati ba yebi eloko bazo sala ba yebi eloko bazo préparer. Bino bokanisi ke no réseaux sociaux ndenge ba okena na baye ba obina baza na tante ya kovanda ba réfléchir pour na vie na bango bien pour na futur sûrement. Et quelque part communauté na biso eza communauté moko boye ke no soki bazo ya ko bambo mabanga bazo ya ko pona ba néantir yo ko lingate ke no okweya na faiblesse wana. Par contre la kisa bango ke no tu es debout. La kisa bango le contre la kisa bango ke no bo tienga pe na tie. C'est ça avec notre communauté. On a à comprendre. C'est-à-dire que notre tonton Jaco na maman Esther et loko ba osala na communauté malgré bozo finga bango bo lo banini mais bango bazoya boko néantir bango te boko nini te. Eza déjà leçon ezo bima wana. Eza déjà leçon. Non, c'est pas qu'il y a une intervention ya Karina nani na maman Esther et ça qui a bien ma casse no bino pourquoi pas na partager on a bandeko o balanda ka maman BBC atami balé misatu et ça toujours biso bien makasi mingi to landana nous comme ça to yoka présenter vraiment bah esquisse donc dans ça qui a monté surtout que la maman Esther à Lili en fait est touché parce que dans ça qui ont quand même des réseaux sociaux sans arrière-pensée que pour na saler pas si to ni non parce que puis il dit que à moi sinon donc il dit que ata ce qui est l'équipe année aux autres na maka que Karine donc on a monde et donc la belle-sœur na non, tu dis 500 €. Wow. La fout à mort. Wow. Non, sans blague, tu vas pas faire ça. Si. Ah oui? Pour pardon, dans les APH sincères, parce que personne n'avait envoyé. Donc, c'est que nangai yaya na yo. Bo monike, eze loko moko boyeke no, bo comprendre o ngana yebsa kibino keno. Karine oyo, ngana yeba Karine bien ya bien. La preuve est que na yebsi bino ke no bo moni sorti médiatique na bo ke ne bo bandela ngo bo mona ke no azaki même pas na assiette na ye donc abane ko loba ndike azo a forcer ta ko loba loko eza matière abi ke no na ningisa ka Zaïre mais abane ko loba ngo zo ka ke no o mona penza ke no tu sens toi-même que non il fallait pas na sala mais na sala kaka il faut pas na sala mais na sala kaka yango bo moni pardon et ke na ndenge ke boye bota na minute ba $500 wana ba $500 500 €, c'est déjà $600 et ça déjà $600 maman Esther azui et maman Esther $600 wow bomoni Karina aza mama YouTube na lobango ta ndenge ke na ngo likolo
ta ndenge ake nango tolanda nalimbisi yo bigogo oyo na nga napesa yo nakopesa yo lisusu te ofukama bon naoki ofukama miso mpe lisusu te osi okoma grande dame mais moko non mais c'est gentil, on t'aime beaucoup. Merci beaucoup Yakarine, merci. Peut-être si tu termines ton live par la grâce de Dieu. Je te laisse mon numéro, je suis au 89. Oui, téléphone, c'est là. Mais de toutes les façons, encore, même il y a tonton Jaco en haut. Après, il y a eu ma mère, un problème que ce PC na live, non, et dérangé. Non, pas du tout. Ah, d'accord. 89, 76, 43, 89, 96, 96, 71, 71, 993. 993. Merci. On appelle Yelibanda Temen sur WhatsApp, sur la CC Live. Merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent dans la émission. Je pleure toujours très souvent parce que je parle toujours avec mon cœur. Déjà, je ne suis pas une flatteuse. Hein. Mais quand la chose est bête, je peux te demander, dire que ouais, j'aimerais avoir ta montre, truc, mais je ne suis pas une flatteuse. Et aussi, je suis née et grandie dans une grande et belle église, la Louange, de Pasteur Galassi, qui est mon père spirituel. Donc, dans une éducation, vraiment, l'affermissement, il y a église de la Louange. Alors, je voudrais ici, à Karine, merci beaucoup pour les 500 €. J'ai dit merci, ça me laisse un sourire. Merci beaucoup. Je suis même impressionnée. D'accord. Et puis il y a un message de deuil. Peut-être sur mon compte. Donc je suis endeuillé. On est endeuillé. Donc il y a la femme de mon petit frère Eric qui nous a quittés depuis avant-hier. Donc Tonyo Soyo Tozana Matanga. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup Yakarine, je te laisse dans ton émission. Moi je vais descendre. Je voudrais te dire déjà personnellement je t'aime bien. Merci beaucoup. tala ndenge akitisi mongongo Karine oyo Karine neti bolandaka ye te Karine sur YouTube aza ndenge donc ayebi koningisa réseau botala kaka sortie médiatique na ye eningisaki Zahir ka ndenge ayeki otouche personnalité ya tonton Jaco na mama Esther malgré que non etouchaki bato esalaki mpe bien te mama Esther mpe etouchaki ye tonton Jaco mpe etouchaki ye eningisi Zahir. Alors ndenge esalaki yana ezongi et voilà aujourd'hui vous savez dans la vie bomoni kimia o baluki pe o bache c'est ça les enfants de Dieu. C'est ça même les le chrétien mutu o azana sagesse ebele mutu o azana Saint-Esprit na kati na ye et tonton Jaco na maman Esther jusqu'à présent bazo cesser ko epatenga te na comportement na bango ya koloba keno batutu o bazo finga bango bazo limbisa soki bakutani na occasion keno ba solola elosa nini bazo limbisa bao limbisa. C'est quelque chose aussi déjà de bien à Kolobakeno baza ba rancunier te ba comprendre réalité donc ba comprendre nature à mutu basi ba comprendre nature à mutu. Alors tant que batu o ba mi bengi peut-être ba lati peut-être ba memi peut-être ekulu soana encore ba memi nini yana corps du Christ wana bazaka batu moko ya kolimbisa et quelque part ndebo baganyaka ba ama batu na boye. Lelo tokoma omona basali ya nzambe mususu boye pa bo fingi boye bouton hein bouton mais église na oza besoin ya batu ba comportement ezo nini te mosali ya nzambe ou encore oya mi bengi peut-être corps du Christ bandeko botika to continuer na biso
Sœur Nana Bléir à comprendre. Yoka kuna siko akei. Boyoki siko ndenge akei, alobi ke non, alinga Bléir nani, Maman Esther. Moi personnellement, je savais parce que nazaki pe mutu moko ko sala analyse après sortie médiatique ya Karine, tango aki peut-être ko amema ki bango likolo. Mais esprit moko le baki non tika na yo parce que Karine ndenge zana aobima ba otia na se na tonton Jacob parce que ba na bango même ça na bango ya ki journalisme kuna ba ebani. Est-ce que bateau peut-être peut babengaki peut-être peut maman Esther na ndenge ya mabe ya ke no ba diaboliser peut-être maman Esther na ngambu na ye et voilà le bango na Karine c'est mec $600 et qui taboya oka na ngambu pe ya Karine ce qui y a peut-être des gens peut ba yebsaki ka OK na e bien yo ye o yebsaki Karine ke no OK na e bien mais Karine wana a bongisi na maman Esther to si la maka moko to si la maka continuons. Oui. Et ça facilité. Donc, Tonio Soyo, Toza na Matanga. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Yakarine. Je te laisse dans ton émission. Moi, je vais descendre. Je voudrais te dire déjà, personnellement, je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime, Maman Esther. Merci beaucoup. Il faut belle sœur Nana Bléir à comprendre que famille à mon pays. Et ça facilité. Non, merci beaucoup, vraiment. Moi, je suis une femme de cœur, je parle toujours, très souvent, si je suis touchée par moi-même, Adelssana Lelaka, vraiment, je pleure parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne dit pas, qu'on dit très haut, parce que vous avez le Saint-Esprit qui vous pousse à le faire. J'aime beaucoup j'aime ton public, hein, et j'aime tout ce que tu fais. Beaucoup de beaux vents. Beaucoup de succès à toi et merci de m'accorder les minutes sur ta page officielle. Merci de nous accorder, moi et mon chéri Darling, et merci de croire en nous. Bébé. Mais merci beaucoup pour ceux-là qui nous soutiennent, vraiment merci. Et nous, on va prier pour toi. Et ceux qui sont là, s'il y a des servants de Dieu, priez pour nous. Parce que je venais de dire tout à l'heure que Nazala très combattu n'a pas un mariage. Nous avons une mission pour des familles, pour des gens, dans l'entourage, amis. Ok, vous allez select pour le mariage, mais des influents, ma personne influente, donc bébé, ça est destiné. Ça peut aussi arriver de la famille, ça peut aussi arriver de deux amis. Mais moi, j'ai connu beaucoup de pertes. Et cette fois-ci, c'est Dieu donné. Voilà pourquoi mon moni et Zalate n'abimi si mon bal dans les réseaux sociaux. Même celui qui m'avait marié, n'abimi ça dans les réseaux sociaux. N'abimi ça a été, mais celui-là, ça vient vraiment des dieux. Je suis bénie, vraiment. Je vous partage ma grâce. Je vous partage tous mes amours. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Je nous demanderai de ne pas lâcher prise, de croire que le meilleur reste à venir. Je t'aime beaucoup, Yakarine. Et bonne soirée à vous tous ici. Et on se dit à très bientôt. Merci, Maman Esther. Bonne chance. Hein? On est ensemble. Le Seigneur te bénisse. Donc, j'attends que tu m'écrives et j'attends le 500 €. J'en serai fière. Je m'offrirai quelques sacs en Chine. Bon, qui c'est quoi, Maman Esther penza comédienne ya solo. Sikoyo. Karine tango yebisaki ke no basako memaka ana ya Chine wana. Karine, yesiko alobi ke no, ok, $500 wana. Nana otinda ngo isusu na Chine, na ke basomela nga isu basaki. Donc c'était juste animation moko boye. Ah non, c'est grave. Tolanda. Siko Karine. Oui, Maman Esther pe na lula ki sac moko ozomema. Eza ya Givenchy? Hein? Eza ya Givenchy? Je crois. Mais, nana na moya couleur mususu sko ya noir na mona ende pa na yo. Na kangai ko capture pour na soma mais non na sombite mais yo za na mo déjà. Donc wani akika libanga po ibaka ke na ibi ba sac na lule sac moko. Nana capture na téléphone d'antinde là. Mais d'accord, quand tu finis, tu m'envoies, il n'y a pas de souci. Je vous aime beaucoup. Merci à vos publics qui sont très chaleureux. Merci à ceux-là qui nous ont fait de cadeaux. Merci à vous qui ont eu la passion de nous écouter. Je sais que j'aime toujours commencer par la France. Je ne sais pas pourquoi, bon, c'est vrai, on m'appelle la française. Je sais que ceux qui sont en France étaient là, l'Amérique, Belgique, la Suisse, Canada, Londres, Suisse, comme encore.
Cameroun, Sénégal, Brazzaville, RD Congo, Logamakasi. Et je sais aussi que nos fans de théâtre qui étaient là, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et le Gambie, Bénin, parce que je repars bientôt d'ailleurs pour l'Europe. Je te ferai une de mes très belles robes en dentelle. Je t'en ferai une, tu me diras seulement la couleur que tu voudrais avoir. Je t'offrirai une belle robe. Merci. Et tu me diras ta taille. Tu fais quelle taille déjà, mademoiselle? Tu es célibataire ou mariée? Moi, je suis entre les deux. Au milieu. Je suis au milieu. Entre les deux. Au milieu, Zalagate. Maman Esther m'a privé. Merci beaucoup, je vous aime, je dois vous laisser. On se dit à très bientôt. On se dit bye bye, chérie. Allez, bye bye. Bye, merci tonton Jaco, merci maman Esther. Tu peux me faire descendre là-bas parce que je ne sais même pas comment descendre avec ces trucs. Ah, d'accord. Bisous. Bisous. Et wow, ngeke. Vous savez, maman Esther n'a pas na tonton Jaco, bako gagner communauté. Toza la bino awa. Boka ka maluba na webisa bino. Ba o gagner communauté, siko na ngamu na bango soki ba tie mayele belé. Soki tonton Jaco kaka na maman Esther ba tie kaka mayele belé ba o gagner communauté ebele parce que baza déjà na eloko wana oyo ya nzoto baloba keno ba o linga déjà bango. Malgré donc communauté oyo ya ba ndoki oyo communauté na biso oyo eza communauté moko so pe ya ndenge nini soko koti na be ya communauté na biso ya obungisa na vision na yo oki obungisa na vision na yo tomonaki pe seki la dame ici manike kutu bango basolaki te nayebi te est-ce que basolaki na tonton Jaco na maman Esther, je ne pense pas, mais abane kofinga bango afingaki Karine kutu bon afingaki ya mabe makasi esalaki que maman Esther na ngambu na ye alobaki ke non oyo eza ame moko boye ke non soki nzambe atouche yango aza servant de Dieu aosalela nzambe c'est parce que kaka esprit eza ya obunga. Et après ye moko lisusu manike abimaki mpona oya osenga lisusu pardon na osenga pardon wana tonton Jaco lisusu na maman Esther balimbisaki yango na yebisa bino baoganye baame ebele baoganye communauté parce que malgré ndenge bazobima wana bon je sais pas soki baza déjà na stratégie wana ou comment mais nga na omona ngeni so batie mayele mpenza baoganye communauté parce que couple na bango bazo mérité et baza vraiment appelé mpona kosunga peut-être communauté ou encore kosunga nombre ya batu o peut-être ba blessé de guerre sur le plan ya libala sur le plan ya bolingo talaka maman Esther alobi ke non nazala combattu sur le plan mariage et pas nzambe retard ezala à terre magie nini asalaki wana asalaki magie te peut-être akopartager na batu akofortifier batu bandeko vous savez na mokili oyo communauté na biso nde toza na problème moko tolingaka koapprendre te tolingaka kosintegre te tolingaka kotia mayele na makambo moko ya motuya te toza plus basé na bêtise toza plus basé na bajustification moko boye oyo eza na sens te eza na bamakambo mosusu boye neti likambo ya tonton Jaco na maman Esther eza likambo moko boye mutu moko mpe atieli yango mayele abi ofongoli mpe ofungwami mpe ou encore esprit mpe efongoli yo donc couple na bango bafongoli yo mpe mémoire parce que eza na bato ebele soki oke na bacommentaire kuna yango nini yango bino mpe bosilama yango binini yango bandeko c'est que maman Esther azo vivre et pas tonton Jaco na minitio sur le plan ya bolingo eza eloko mwasi nyonso sans exception je le dis tout haut aza nango besoin oyo maman Esther baolakisa biso na tonton Jaco sur les réseaux sociaux peut-être nalobaki no bolingo o peut-être tonton Jaco azopesa maman Esther nous les femmes sans exception tolingaka yango mais eza eloko moko epesameli mwasi nyonso tu te lorsque je dis epesameli mwasi nyonso tu te naomona nini bien naoyoka nini encore naolobeli yango na sens nini nalobeli na sens ke non peut-être paternel na oyo okutani na ye est-ce que il est bon koloba di domaine c'est trop dur peut-être batunde bayeba te
batu bayeba te tosalela mama Esther zuwa te peut-être na ndenge baokende na bolingo na bango na tonton Jaco po soki mpe eza bolingo wana eyeli yo je ne pense pas que non oboyango te. Maintenant pourquoi les insulter? Pourquoi peut-être insulter maman Esther? Eza qui blessé de guerre peut-être que non oza na bolingo na yo basalela ko yango te bolingo ezalaka te, donc réciprocité wana ezalaka te, sincérité ezalaka te o lelo ba couple belé ce que tango sikoyo ozo traverser na babiloko wana ozozwa babolingo wana te balingi yo bongo te omoni ya mama Esther oye ofingi po likolo akanda wana oye ofingi mama Esther. Non, zala na espoir peut-être que un bon jour peut-être pe ya yo pe ko bonga siko po e bonga il faut nini mama Esther azawana solola na ye makambo ngo ezala ndeni mibali pe ndenge azana yango vie oyo mwa mobali oyo boye nini yango okende boye eza na mibali mosusu mpe baofinga tonton Jacob. C'est parce que peut-être pe na ngambo ya mwasi oyo avandi na ye peut-être mwasi aopesi mpe babolingo te etu ole siko ozosouffrir na kati na yo omoni bandeko baza bongo vanda kimia silama bongisa peut-être loba na ngambo na nga na oza nini ezozanga pe nazala boye bokomi ya boye bofingi peut-être tonton Jacob yaya bolingo o bango baoleka nango baolakisa bato sur les réseaux sociaux ezala na ngambo ya mibali boza nango besoin na biso basi tolinga biso nyonso sans exception biso nyonso maintenant paternel na yo boke nango ndenge nini boke nango mabe siko boke kofinga batonton Jaco kuna non soki ya yo ezosimba te kokende kofinga nani mama Esther te. Si ya apprendre na sima wana apprend, si ya apprendre apprend. Comment on va dans la relation comme on dirait ba catcher. Ce que tant bo mona ya baninga kuna bolingo kwiti boye bo fingi bango. Donc bo finga bango kaka sans raison bo finga bango. Eloko nini na bo mona ya sika. Eloko nini bo mona étrange. Nga na mona eloko asika te na mona eloko moko eza étrange te parce que ba biloko na ba mindele to mona ngo butu lokwa ngwe na ba film na ba nini partout to mona mindele ba vivre à bongo. Ce que eloko nini bino bo mona ngo étrange pour boya ko finga ka bato. Congolais, il faut s'intégrer dans ma makambo ebele. Bref, la grande famille, je crois, na sepeli déjà, na sepeli makasi, parce que biso non se peut qui m'a bien. Karina qui n'a pas tonton Jacob Wende, mais nanga moko na yeba déjà, na ota la Karine so ki aye, Karina bima qui penza ya bien te keno ya keno, azaki na assiette nendenga bima, kaeka ko ningisa Zaire. Na sima ko ningisa Zaire ta ndenge maîtriser réseaux sociaux ye moko susu atie makambo na setala likona ngwa $600 busakanaka na mama yututu. Bref, nakomi na suka merci na bandeko nyonso oyo bazalaki wana pona kolanda biso bo aimer bo partager on va toujours numéro na biso eza wana o aza na besoin kobenga abengi s'occuper na soki na betisi bato mibale misato libaku bolimbisa eza mosala ya koloba et voilà quoi et voilà nakomi na suka bo aimer ba vidéo na biso bo partager famille libota nazoya po tosala analyse na biso ya film et promotion ya film na biso. Voilà. Maman Esther na tonton Jaco tozozela juste kaka c'est quoi les trucs tozozela atelier tolanda toyoka parce que ba biso ba mususu wana tolinga na biso to apprendre chaque jour. To apprendre na biso chaque jour.
bato mosusu balobaka ke non nga nayebi bandeko toyebaka te to apprendraka chaque. Alors je suis arrivé à la fin. Que je venais de dire tout à l'heure que Nazala très combattu n'a pas un mariage. D'abord, nous avons une mission pour des familles, pour des gens, l'entourage, des amis. Oui, qu'on a la select pour le mariage, mais les influents, ma personne influente, oui, qu'on bébé ça est destiné. Ça peut aussi arriver de la famille, ça peut aussi arriver de deux amis. Mais moi, j'ai connu beaucoup de pertes. Et cette fois-ci, c'est Dieu donné. Voilà pourquoi mon moni et Zalate n'abimi si mon bal dans les réseaux sociaux. Même celui qui m'avait marié, n'abimi ça dans les réseaux sociaux. N'abimi ça a été, mais celui-là, ça vient vraiment de Dieu. Je suis béni, vraiment. Je vous partage ma grâce. Je vous partage tous mes amours. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes célibataires. Bolandi. Bref. Toko Minasuka. Beau aimer, beau partager. Et ça bien, netinga mama BBC personnellement na soutenir na bango. Na pour bolingo na bango. Naza vraiment pour na bolingo na bango. Sans mentir, naza vraiment là. Alors tokutani Moko, bonjour, bonsoir, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.